la première personne et le tout premier cofondateur de Wenge. À beau mentir vient de loin, c'est Wera. Pour la yem, dans un boutique kanga, na kuta na Zinzon, na kuta na Makaba. Bon, la première personne et le tout premier cofondateur de Wenge. À beau mentir vient de loin, c'est Wera. Pour la yem, dans un boutique kanga, na kuta na Zinzon. Wenge et après. Wenge musique parce que mutabanda mutapisa so koma Wenge eza vie moko vie carré lavandi akufa. Didier Masela c'est lui le fondateur. Penzembo o bayemba lisaponge ezali nzembo ya Didier Masela. To le kana na Didier Masela. Wana na bona to former pena to Wenge enfin Romer Azate Bazi Saza adon. Soli Saza na nti. Hein? Boanga binode. To beta kama poto mona. Ah, masa mo azoyemba. Ndire de baba. Nabi ah papa yo voir. Utalabu Jimmy. Parce que ça n'a voix du tout beau. Les rations parce que oh Didier, le revoir. Tu bien appelé Mastat. Tu m'équipes comme ça va courir là. Kaka. Tout le monde ah déjà il nous écoute c'est-à-dire et basse na deo ou qui est bien. Vous allez Makaba. Blaise Boula Badof tu kutani siko yo malamu makamati. Ouais bi Jimmy là il dit son vérité le so ko baraté. Ouais Razaki n'a du mal à vous pardonner yo parce que au poignard d'aïe. Mais mon collègue salaka ke boka bwana. Oyo ke la wera mawate o sepe la ka pour na wera à souffrir. O talaka vie na été. To sepe li tobi ke non mon peuple mususu penda il venait. Donc senti père que donc wera salaki na ye. Ngana salaki na nga, Didier salaki na ye. Ani Bochar mais pas salaki na ye mais j'y vais pas que mon peuple moko boyo père non. Toi attaquer père sur toi comme penda vraiment que solide quoi. Et puis mon après ça penda couleur il y a bah voilà c'est bien et ça attend bien un balancé. Semble ça zoyoka ay mom na zolo bal. Tant un balancé donc couleur on a que c'est penda ils ont donné il y a bi ma piano sala pona Wenge. Obi ngaso na sali nzembo. So na sali nzembo batenoriste tout na bango mo bayebi ke ba oyemba te mutu oyemba ngo piano pona nini pona timbre je pense à qui président non pona timbre tala bango zoloba timbre Wenge peut-être à qui na chipe timbre Wenge le roi star le roi yem dans la image du groupe c'était chez bien. Mais or le la véritable émission to moni ke bino bo sumbela wera. Donc on a ko liam bongo bino 4 administrateurs mo ko c'est la wera makam. C'était ça le vraie histoire. Nenge Salamaki. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que koko fait la baboti za lisumu kozanga baboti est-ce que za lisumu voilà na ko pesa bino message l'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino tala musala munene zo sala pona bana tala musala munene zo sala pona bana oyo mokile tiki ebwaki mais nzamba atelemi nzelo orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo yaya lisungi na yo to ana ngoposa 1 euro no to ana ngoposa pona mwana moko tango mwana moko allié nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja tali kanisa ko sala quelque chose peut sali yango zamba pambola bino. Merci Bala la nouvelle tendance. Merci encore une fois chez vous dans vos maisons épiscopaux et Mourande Kita. Rendez-vous na Kitata les grands Wazalendo du message. Nala lite bande bolanga.
Galalité, Batubazo Bengangai, Jiba Lekin émission, Makamba Wenge, tout ça, Olobi Nini, ba propos à Jibé, Piscopo, yo, histoire à Wenge bien, yon to beta. Mais là, ça qui histoire à Wenge, awa, dernièrement, awa, na moni botali en hôtel, vous autres, n'a galère, kolobaka, botali en hôtel, c'est pas bien. C'est pas bien. Alors, Jiba Lobi, ba propos est belé, bah, il y a un problème là, Joka. Alors, Jiba Lobi, ba déclaration pour la Joka. À démentir ba makamusu mais suka nanga lobi ke Joka za ndeko na ye Joka za ndeko ya Roger Ngandu Roger na moni pe Israël Mutombo sa ki mission a condamné ki Joka c'est bien bon Israël Mutombo notre précieux frère problème est aboué pas Israël Mutombo otala ki makamu bien te likambeza ki boué Roger Ngandu mutaya ki liboso abane kolobana Joka alors ba kendaka bavandaka place moko bazo mela masanga mutu moko aliaki atikaki biloko ale Joka ake kolia biloko wana batikaki ye sala ki passe na raya Joka comment Joka kele ko kita kwa kele kolia biloko wana c'était ça yango Joka siko sala ki contre attaque yaka ndenga na zala awa ngaso ba bandinga yi ba betinga ba attaque ta wana beta contre attaque tellement na ko beta ngo bien tellement na ko sango kitoko ko baluko ko ba ngane muna wa attaquer de yango ba moni kele ko bika so mutu ake malewa abika golo na kele na kwa Joka donc neti connaît la moni batolia batolia na kwa Joka donc bale ma desu na kwa Joka na ba makoso na ba ngombe bale biloko ya Joka donc et comme le kola moi misima mo bato ko sera leli ate bon zone c'est pas ça na Joka donc comme le kola mais tous à la juge moko auto ça au milieu parce que JB a ça libérer belé l'émission bo solo otoleka JB piano. D'abord, JB a souffert na eloko moko bolimbisanga na lobango lelo a souffert na complexe. JB a complexé. Le problème c'est quoi? Wera leki albezo betalisa pour ngede. Parce que wera azamuta ba boule, azamuta ba inspiration, azamuta ba makamboye la kae. Avant dika ba mon actualité za na tabi ba fona créer mo actualité nga na zo betalisa pour ngede. Mutako ko silika ezali Didier Masela. Parce que Didier Masela c'est lui le fondateur. Penzembo o bayemba lisaponge ezali nzembo ya Didier Masela. Ezala ki mokolo moko na dibaboma. Alors na sobi sa JB boy. Cette chanson là ya lisaponge boyemba 50% ya vérité. Eza 100% té. Parce que yo moko JB o le ka ba émission belé pour na ko pesa biso 50 autres %. Oyo ya bato basala na wenge o tanga bango te ezala ki mokolo moko ye na ndibabo Didier Masela wera sonne JB puis alale makaba basangani basali wenge muzika mouvement ebimi Adolphe Dominguez c'est le boula ba protocole sa mouvement ezala ki bongo te parce que il y a des gens au balekaka balobaka ke wenge wana ezali ya biso to sala ka wana notamment et mebwanga Zingzong alobaka mulolo wana oyo beta mulolo wana structure na ngonzembo wana yemta tonga yango me makaba beta na studio. Bato ebele ba réclamaka makambo ebele na wenge wana lokola soliste japonais maladie allez la galoba kenzembo fait de l'amour peng badodo yem tabetango isa eloko na ye mais mutake ko gratter na studio c'est Alain Makaba. Alors JB o leki l'émission bo solo ba benga ngo bo solo mais ko lo ba bo solo te ngana lingina edebino. Au monde yo na wera boza pena ba vrais amis boza pena ba camarades penza vraiment to sepela na dio wana ya muluba na mutabandundu isala biso esengo parce que bo bala na pe bo benga na ba noko mais to comprenez que grand rivalité salama ya ba luba na batabandundu isala ke et pesa pe mo elengi na ngo moko boye alors tant to mona kibino yoka ni bo sepeli bo songa bo sala loko ensemble to sepela ki parce que maturité c'est yaki mais JB ozokola kakate ya ko accepter makamu mususu ta omona ka o joueur tel atiki bale o putu trésor atiki bale yo kanisi batika ngone sengo te eza jour sur na terrain betia kimiki mbanga santi pena ah we lo eza suste nzoto pema na ko ka suste ano sabi ke na tiki na ngai e kokota ye wana tika est-ce que kokota ko ko tika ay kokota zo tika wenge tanga zo bwaka Pentagon album o zo bwaka pas zo bwaka na succès mais bino bo santé ka en kokota akoka suste to zule tutu ka lu dia pour na épauler mais kokota na album wana ya Pentagon abwaka ba cri ya moindre te o ya pesa elengi ezaki en kokota
bien que Kalouti qui a fleur à sika pour la sa décor à bien poisson soit en vol alors JB ba propos belo au l'équipe émission au lobby et ça li ba tout pas si pesa vérité té na ba na ko balayer moi quelque part bon naza contre yoté mais na linga rosa la vraie aux la véridique ce qui ouais la ya linga beta li saponge e bangi saka yoté et pesa ko pas si pesa ko candidater pourquoi parce que les Aimé Bouanga, les Inzons, ba réclament qu'à part la bango ya Wenge, c'est-à-dire, ba comme la bango bolongo là, bosala lokola bazala kate, bilonde ka batu bosala Wenge. Oh Wenge za la histoire nango ici ke bandela ki, ne bino baka o de no star, o bona boye, o bona boti, a de souka nango boye koma bon, si connaît, et tu ko koma structure malamu to komi Wenge. Donc, Wenge bandaki déjà avant, na baninga mususu, après batu mususu ba négliger Wenge. Baké na bango on obi bien que histoire va changer kangote mais tant yo mo zo changer histoire on obi oza muta vérité mo za vérité té parce que yo moko obeta lisolo ya o wera linga sala yo sala ko mena émission na otiango yo yemba déjà l'isapong version 1 ya liboso po za D mais la cadre ya désordre yo bimsay o 1 mais des ali c'est pas bien na ki babilo ke belé au lobby. Oui, JB na biso vérité le so baraté. Oui, razaki na di mal ya ko pardonner yo parce que au poignarda yi. Ozaki seul ami na yi. O alinga kiming bozaki le ko ba mapasa. Bono la tabila mandenge moko bozokati ba peng buki seri wana. Ba kwa fa ezaka ya bato mboka so monika mutabete a fibi koto ya fibi ndambo. Aye. Parce que bana kini bazaki na ndenge na bango do ezaki lo modo ki mais quoi fu lokola ba tongia ko lokola ba architecte ba tongia ngo. Tala ba photo na mino ka tala ba image ba étoile koto bolati manette ya quartier bozaki penza ba ninga mais mukole salaka ke boka bwana oyokela wera mawate o sepelaka pona wera a souffrir o talaka vie na été na za l'émission Didier Masela Zoloba alobi pona biso ezaki to longola nde wera soki na kosa bino bato bozotala ngai boloba pona bino nyoso kese mobimba ezalaki tolongola wera pourquoi parce que wera aliaka mbongo yemoko apesaka batute akosaka makambu tout ça mais or lelo la véritable émission to moni ke bino bosumbela wera donc on a kolia mbongo bino 4 administrateurs mo bokosela wera makambu c'était ça le vraie histoire nenge salamaki mais yo pendant que ba lingela master no li passa na boule yo sepela que master no souffrir. Parce que yo zaki na producteur au Kendaki. Mais Didier Masela lobi boye. Ngai na boyaki yango. J'ai défendu. Mais wera mesa la mono imbi. Aloba pona yepel nenge wera abwakaye alobi ke mais il m'a poignardé parce que pona bango zaki to longole menga na boy na défendre ye mais et comme il a souka ye moko comme kotinda bana wana ba finga kangai ah wera ngemesa la mono imbi. Mais la vie continue. C'est ça le problème. Blaise Boula ola kenda ki na JB. Soko on a dit parole parce que musicien yembaka passe. Blaise Boula lobini. Blaise Boula lobi ba pesanga vinaigre na posa ya mai. Na meki na loba pene ba katanga lolemo. Na pesa mokongo mwana moto atianga mbeli. Nzambe sunganga yonde kolonanga. Na sala koninyo obeba kale. Yo pichu mulumbo obeba kale. Da oda bankala. Piro jema de le tiko de muntu o mona maka Blaise Boula zoba azole la passe na ye igala bina sambela ndenge lilango pour la Blaise Boula on église ne sont pas pasteur mais ya pondération 8 notre père qui est aussi qui torrent nzambe pesa lupemba pourquoi wenge boyokana ke bino tout fo sala album et comme il a tourné au salon que batu musu ba sala album te na wenge yondo bénéficier la wenge au sala album bango ba yembela mais cet album il se rappelle l'image à wengete et moi bimalo kwa vivre la musique et moi bimalo kwa soki nini donc yemo comprendre parce que o yembisa bango ndenge sengela ki ba yemba te parce que mutabale ko tonga tout c'était à l'imprince mais le quoi la bokoma il y a ba rivalité na bino bozaki na ba plan na bino wera je crois yemba so deux fois la pamba mais en wenge se voit ya wera na JB ba ker musu Blaise Boula na JB na wenge faux chanteur azate parce que sur le ba telemi bango nyonso abana ba tube bango nyonso so ka Adolphe Abimati voyage tube bango nyonso ba sali ba tube Blaise Boula ta Eve Soukali eza tube JB
Tib. Nzemona mulolo ebimisa wenge yo tsakalai wera so tsakalai bungi. Tib. Donc tango bokabwana ki tu eko comprendre ka bino tu bosaki na biloko parce que wera ke asali kibwisa pipa et simba. Adolphe ke asali eloko na ye ya soki Irene Mukambila soki nini esimbi Blaise Boula sali pondération et si to bien bato bazaki pena na eloko mais entre vous vous avez commis minimiser muso na mona ke ngai soki eta soki ngana zate lokote mais nzamba la kisabino enseignement ke bo kabwana pour la kisabino ke yo zano pona yete mutu ba vwa pona mutu azate et ça leçon vie ya wenge za qualité ya mobimba parce que la nature elle-même ne vous enseigne pas séparation ya wenge et quand on a l'église et kabane babi wenge panzani et ça makamo bo pesa leçon moko munene na vie mais bino moko malheureusement bo comprendre ngote na yoki yoko loba likama mariage olobi wera abengisa ki ote na mariage ya mwana na ye yango po bengisa ki wera te na regretter jibe soki yo sa mutu malamu et que mutu asalo mabe yo foso ngisele bolamu bateraka na mabe te bateraka na malamu soki ndenge wera bengisa ki ote na libala ya mwana na ye yo bengisa ki wera tango wera linga ya biso tonga to wera za mabe ndeni muninga bengisa ki na libala yo bengisa ki na libala mais lokwa bosali bongo bino ba boza mabe ko est-ce qu'on a TVT on mi victimiser lokwa yo ndo za malamu wera za mabe c'est pas bien et loko bolinga bosongisa et osa biso soubiete parce que tant to mona que bozonga to ah jibe wenge ko te panzala bazongana mais le subo ni subo panzana non la bino sus non la bino oya ko bino buzoba ti e ko buzoba tant bozonga le bolobi nini malgré tant to kabona ki na tikala ko loba mabe ya wera te wera pe tikala ko loba mabe na ngati mais si o boko mo sala siko ko minini na landi yo olobi pona joka batuni yo muto tindaka Roger Ngandu obi yo muto tinda Roger Ngandu te ba yebike soki likambo mais ta oke pa wera olobi ke c'est comme si wera mutatinda ba Sankara na ba odile manzaka wana basala makambo basala ka non et ça lokola bana na ndako so papa la banga so la pona mutu bazo yoka ta ba bima libanda ba se comporter na ndenge ba yoka maka papa ba onenga zolela ba se pelater parce que bon bango bien na wenge bino nyonso wana nde bozaki wana na ki camaraderie na bino wera a se retrouver seul avec Didier Masela nde pirier parce que même si le loi Adolphe Koka ko limbisa wera te tout na point ni makambo se le kana ngo limbisa c'est tout et moi na mukika bolinga ka été na suka na kotsa une partie à concert po batu ba ke wera ebo embate bazwa image moko ya Eve Sukali Blaise Boula za na ba choix na linga donc ngako sa nzembo na ngana linga nzembo na ngana ndenge batu ba yembela ngo alors soki bino boyemba ndenge na ngana ko linga te na ko linga bo sala okaka même Jackie Chan na film balakisaka ye Jackie place au fond ba boité folo ba boza te ke yo za acteur ko le ka Jackie non ils ont une complémentarité par rapport à l'idée à réalisation de balingi likambo ezala so ndenge bimala batu ba Blaise Boula za danger papa wera wana sko so boza danger kana tuna sko neni bino bo danger mais muto le cabine na 6 ils ont la raté na balle ba qui le meilleur gagne so za meilleur gagner ba chorégraphie wera sala ba concept so beta yo ko sala ngo même waze kwa bimaka pe malule mo so bimo so ngo ba je yo kasi musique ezaka koyemba te za ensemble ya makambo ebele ba musu ba koto orchestre te po ebo yemba ma ebo binati. Ça fait partie, faut yango blaise ba yemba de betande binande. Tout wana yango le sali musique. Si ko bota la clip à Pentagone ndenge ba tema 4 ans jiba zalate ezaki wengete. Ngala lobi boye. Soki likambo ko bimisa problème. Tozonga na réalité. Bo sala générique na bino. Boloba ba rôle ba personnage nyonso bazana kati ya wenge. Bo pesa ngai signification tutu ka luti zonga na mission ya bo pesa biso signification balobi kimia na kati ya zamba mobulute fourmi mboloko ndeke roi mokonza bani mazali wera son le roi de la forêt quelle forêt bolobela c'est pas wenge bo pesa ki biso image ya cet orchestre ndenge nini batutu ba l'état d'esprit na bango Adolphe Dominguez le grand sapeur Didier Masela Ngwakazi fonder le pouvoir. Didier Masela fonder le pouvoir. Mon général Kweka, général. Mon général Kweka fonder le pouvoir. Jibe Bobenganan.
Maréchal Mukulu Wabakulu, le grand leader charismatique. Eh, papa, na mona jibe dans tel sultan ya vanda. Moi, mon balai a la charisme. Papa chéri. Eh, Nathalie deux fois, Nathalie Mbamona, bana kimi selongi. Somo. Papa chéri. Oyo boloba kezaki image bopesa ki me yoka wera bobenga ndenge nini. Balobi kimia na kati ya zamba mobulu te. Furumi mboloko. Wana ba jibe nyonso ti. Furumi mboloko ndeke roi mokonza banya mazali. Namona batu bakomi ko benga wera lion te. Wera son azalaka lion te azalaka nkoi. De la forêt. C'est-à-dire léopard nazalaka le roi de la forêt. Lion azalaka le roi des animaux. Lion avandaka na forêt te, lion avandaka na savane. Na matiti bakata avandaka wana mupepe. Mais léopard akota tina mai azalaka na kata zamba zo zwangano na mai bimina matile likola nzete. C'est lui le roi de la forêt. C'était le rôle que Werason avait ko sala na orchestre na bino. C'est pourquoi tant bo kabwani bo kei a saleli ba stratégie na makambo na ye yango gagner ki bino. Na volonté nzambe. Tout cela, il avait prédit ça. Abi, tu peux me quitter. Ayebaki makambo. Sache qu'un jour, l'avenir me donnera raison. Batata batate, hey. Bamama, ah. Lupango luteka, wenge ya mwana. Mbongo luka bulatata, futola matondo. Bateka, wenge kabwana. Muna mtu zoa eteni no kende. Kesomba, soko soma na bibwa, soko soma na kimbateke kene kosomba. JB il faut tika makambo oyo ko se victimiser pendant que makambo za ko sala yo moko yebi yango que eza bien te. Lelo alors koleka na yo na boso na politique ndenge lekaki batutu ba yeba ke yes ça ne va pas parce que ba porte-parole na bino ba lekaka balobaka. Alors les balobaka batu ba sa mikolo température makambo eza bien te. Alors tant yo yé oye koleka, il faut un message moko ezali kozala message moko ya malamu pour que vous en a sincérité likambo bino boyebi mais yo yé ko se victimiser. C'est comme si we raza mabe yo noza malamu. Olobi makambali saponge. Olobi ke batika distraction, de za loisir, batika distraction za loisir. Mais pendant que bato bazaki na wenge ba réclamaka. Tozo vidéo ndenge bazako réclamer. La première personne le tout premier cofondateur de Wenge. A beau mentir vient de loin, c'est Wera. Pour la yem dans un tikanga, na kuta na zinzon, na kuta na makaba. Bon, la première personne le tout premier cofondateur de Wenge. A beau mentir vient de loin, c'est Wera. Pour la yem dans un tikanga, na kuta na zinzon. Mais par contre, aujourd'hui, je peux dire il y a un gars comme Christian Zito, on n'a jamais parlé de lui. C'est un gars qui s'est sacrifié aussi beaucoup dans l'Ikamo ya Wenge, à Tiaba moyen à Tiaba infrastructure, tu vas nous répéter quelques fois Pépa na Bango. Mais aujourd'hui, par rapport à Yemoko na vision à Vinaye, à Monaki à Tikana Ndoule. Tu vois? Accompagnateur, c'est le premier président de Wenge. Le premier président de Wengo Toloba Keno, Yosa président na Bisso, Christian Zito. C'est on a tout ça na Zingzong, tout ça Anibo, Anibo Charme. Anaoyemba. Anibo Charme. Au mon abatnet ba West Coca. Bienvenue Coca. Autarali Kampa kita penanet na Bandal. Andini akiti Nandal, mona li Kampa. Hôtel neti nani susu Dédé Masolo Denostar leader yena benga ke leader tilelo mais l'homme pasteur et c'est pas pour rien Didier Masela abano benga père de famille na PCP Mbote fondé moni fondé vraiment na évité joka il faut luka un jour ça l'émission na fondé ça la pendant émission net couloir sacré bo sala na epo makambo ebele yenda ko koloba et puis yenda yebi ba valeur ya bisoto yenda yebi ke Jibazanani, Wera Zanani, Adolphe Zanani, Blaise Boula Zanani, Ale Makaba Zanani,
Aimé Bouanga Zanani, Zingzong, Alain Mwanga Zanani, Ayebi. Lisapong est deuxième volume. Quand on attend aussi ça qui est solo à naté. Ça veut dire quoi? L'histoire cachée. S'il faut pas comprendre l'histoire, les Lisapong est deuxième volume. On va redécouvrir Zingzong, on va redécouvrir Nani. Aimé Bouanga encore deuxième fois. Tout ça, on a Dédé Masolo, tout ça, on a Nibo. Je me rappelle encore, il y a Nani, tout ça, on a Nani, comment ça s'appelle Rikoko Moulambemba. Rikoko Moulambemba. Bah ça est belé. Bah master na yo e bandeli yo bomano dien chic mais bobe tandule. Bomeka tandule une fois ou deux fois bah master ni. Moto nazala na yo. Ba master mo Dédé. Anibo star, Anibo na Dimbaboma na l'église moko ya na coin Dimbaboma si je me rappelle. On va dans un coin master na pena yi tantôt beta chic tantôt kene chic tozoya ya zaka grand danseur. Dans no kubina fort on est pe ko yemba. Eza Dédé Masolo. Voilà, on a ba master na ninga chic. Mais on a tout bandi bena esprit na ya wenge comme il faut quoi. Pour zaka je crois c'est le star. Wenge et après. Wenge musique parce que mutabanda mutapisa so koma wenge eza vie moko vie carré lavandi akufa. Finalement la limite okota li solo ya wenge wana ndenge bandaki. Ozo ibisanga ke yoka na masela auti ayekoli ko beta master ba uta gombe ba na ndal nezo permettre que yo pe côté wana moi li solo. Après wenge botami après to vandi tozo beta boye. To le kana na Didier Masela. Wana bona to former pena to wenge enfin Dromer Azate, Basi Saza, adon. Celui Saza Nanouti. Hein? Boira Binode. Tout bête à mon pote, mon moi c'est moi Zouyemba. On dirait des babas. Nabi, papa, il va voir. Tout à la bouille. Jibi. Parce que ça n'a voix qui tout au bout. Les rations, parce que, Didier, il va voir. Tout bien appelé Mastat. Tout m'équipe comme ça va courir là. Kaka. Tout le monde dit, déjà, il nous écoute, c'est-à-dire, Hebas na deo ou qui n'est bien. Bou, allez makaba, Blaise Boula, Badof, tu kutani siko, malamu makamibati. Yango ye pa imba na nzembo. So ganzimba imba. Imba. Didier Masela wera sonne. Chibe piana ale makaba basangani. Sali wenge muzika, mouvement ebi. Adodo mingezi, sere Boula baye. Tokolisa mouvement. Hein? Tokolisa mouvement. Donc, biso 4, toi qui na boule après la masse, bah, il va appuyer. Très bien. Voilà. À la base, moi, l'air nae banda na Dibamboma, entre guillemets, un jour, mon gars, beaucoup ici, dans le quartier, bah, Mastamo, bah, Vandi, bah, Zoyemba, je crois que c'est ce qu'il t'a dit. Et moi, j'ai placé une voix Oyo et Patagi Bango. C'est là où aussi, c'est ça aussi qui le pour ça qui biso qui est comme ça pendant orchestre parce que c'est un gars moi le monde qui voit va sentir image voilà c'est comme ça na masela na Zingzong soliste na sumo ala Alain Mwanga bazo gratter bah il va y avoir voir moi mutumo likolo le roi des baba voilà niveau plagiat qui wana do baba voilà. Et d'ailleurs, si je me souviens, dans ce moment, il ne faut pas oublier l'histoire. Le président national c'est Christian Zitou. Azaki accompagnateur. C'était lui le président. Tant où, et puis les Rwandais, et puis là, Wenge Kaka, on a eu besoin de blague, Kaka, Wenge T. Vous comprenez, il y a Bozo Sakana la musique. Bon, mon les Rwandais, parents, mon a ce fois qu'il n'est pas tout bango, Zingzong, Aimé Bouanga, Christian Zitou, keke poto. Donc pour eux, ebega keze na lisano mongo bolé keke poto. Né toulouse idée quand même tout vendre ça solo comme un orchestre il y a solo to ko beta pe bandoule. Vous comprendre l'air to commission ndengwana. Après les amis m'ont choisi. Si to pona wera ay yemtu azé makas na ma finance. Ayebe ko ma mbongo to ponier financier. Didier Masela, Aza fondateur incontestable.
Pourquoi on est fondateur? Mais c'est lui qui a fondé, c'est lui à la base de l'idée de fonder l'orchestre. Alain Makaba, cofondateur, Wera, cofondateur, JB Piana, cofondateur. Lewana est commis du sérieux. Parlons vrai et parlons franc. Tu sais pas, tu dis que non, mon pépé me sous-soupéda, il venait. Donc, senti que donc, Wera Zalaki naye, Ndana Zalaki nanga, Ditia Zalaki naye, Ani Bochar mais pas Zalaki naye, mais JB Piana qui mon pépé, mon gros boyo, c'est non, toi attaqué Piana sur tu comme Penda vraiment solide quoi. Et puis, mon après, ça la couleur, il y a voir assez bien. Et ça attend bien un banassé. Semble que ça soit yoka à imam na zolobal. Tant la banassé, donc couleur on a question pena. Ils ont donné. Il y a bi ma piano à sala. Pona wenge. Obi ngaso na salinzembo. So na salinzembo. Batenoriste tout oagina bango. Bango mo ba ebi ke ba oyemba te. Muto oyemba ngo piano. Pona nini? Pona timbre. Je pense à qui président? Non, pona timbre. Tala bangambazo loba. Timbre à Wenge peut-être à qui n'a chipé. Timbre à Wenge. Le rôle star, le rôle d'ailleurs dans la image du groupe, c'était chez Bien. Merci beaucoup. Au moni bango moko bazali ko réclamer que balingi pe kombo na bango etangama. Lokola we raza muta stratégie ndi yango lobi ke azosala lisapong ya mibale. Alors yo moko po yo ki ndeko tangi ba komba batu. Est-ce que tango yo yembaka nzembo wala ezalaka ndenge wana ezalaka ndenge wana te, c'est-à-dire tango orchestre bandaki ezaki na bato ba bandaki yango, mais orchestre qui réglementé te ezaki na ba structure te. Tango bango ba musu ba keke na ba vina bango bino botikali bo bundi eloko ko simba ne bo légaliser ko bosali ba mikanda e ko yebana na ndenge oyebaneli. Alors koloba te que ce que mutaya beta lisolo ya ndenge bandaka ya za mabe parce que yo moko otolo bango. So tant yo lo bien yondo se contredire parce que babi histoire ba changer kango te. Tout le monde a Diego quand on a découvert embouché du fleuve Congo. Mais ça ba koko na biso ba woyo ba muoyo ba sala kuna ba ba ke ba ba to ba bona ko liboso Diego Kao. Mais bango ba okena sur le plan international te. Pour pas que le ba keno to découvrir loko boy parmi ba embouché ba côte s'appelle fleuve Congo. Et ça l'a quitté. C'était Diego Kao l'état à ça qui voyage à mon baba qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, c'est Diego Kao. Pourquoi Diego Kao? Parce que Diego Kao tant à mon a fait sa rapport que na mon embouché. Bako comme ça kenda pour faire sa rapport. C'est ça le problème. Bon ça la humble, bon ba vérité li kamnenge zalaki. Net li kambo ya nini ya komba wenge. Wera lo ba ke ono vie moko boye vie ngo to PC fongo là, je crois to PC fongo là to kozwa balé qui a vieux Bélis parce que histoire de yoka déjà ba ki jabron baloba ba to baloba ke motape sa kombo ya wenge c'est vieux Bélis avant na bandal akufa abane ko va na bandal akufa famille ezali lekine timba to sola na ye moko musu na otinda équipe ko kende kuna ba ko filmer famille wana ya Bélis yende motape sa kombo ya wenge. Alors problème ezaka nini? Lorsqu'on a jibé à Yaka Kouya, et ça là qui passe, tant on va histoire, c'est comme si Yaka Kouya l'a négligé. Non, on a négligé, papa. On a négligé, on a qui est important dans le groupe, au même qui est au même. Mais ce comme elle va mettre à solo ya wenge, n'enge avant yo yaba bono ata bango bandoro yemba, tika ba mettre les solo les salopacité. C'est ça le problème. Donc l'histoire c'est ça. Tant on l'équipe na bosso na politique, on a battu batala en haut. Luka vraiment ozalaka na ba conseiller moko ya bien parce que kozanga lité à to conseil à battu ça la kem soye ko makamo fallait pas le bango neti biso tango to mona mwasi na yo oyo azalaka mwasi no mama Amida tango to mona ki na mariage ya mwana wera to mona ki yo to mona ki papa Vital Kamerhe était to mona ki ne yo. Pourquoi? Parce que qui camarade ya yona wera ya mumte sala ke mampata pena mama Amida pe ba koma ba camarade. Alors ce tout le monde ko tala moninga to bia moi si malgré bazaka souste ozo mona sans wana mais tant oya ono ba bensenga te o likambo ba souhaita ki ba présenter ki ba me connaisse pas la te mais OK wera Twitter ba tweet ezali JB il faut pas que boya makamunyo so c'est pas bien avec ton frère wera son. Alors to lingeka to meka ko recadrer na kalisi bino mbolandi ba vidéo boyoki bato akala ndenge bazoloba boyoki JB yo moko koloba ke lisaponge ezali
babetango ndambu azana 50% la vérité 50% mususu batanga batu mususu te c'est clair. Donc ça ne sert à rien hein la bateau benga kinga na ko pesa mo lumière c'était ça lumière na on ko apporter pour na bino donc on a zaka muto ndambu moté na lo ba makam ndenge zalo na prometteur bino mo petit concert na ça bino ba oya bo mbate na concert lo ke do yembela na concert yo to na bo yembela vocal oya ngo mutendimisa weka na wengeke aibo yemba parce que vous avez un concert ataba finginga ataba tonginga si déjà kolanda kate ayemba la concert ayebo yemba botika ba distraction pampamba tout le monde a wenge ale makaba bravo félicitations à toi parce que oyebe ko classer moto na moto la place na to kutani prochainement épiscope ya Morande kita rendez-vous na kita les grands wazali no du message ataba finginga ataba tonginga janete mulanga o kate okitaka ya kozanga ngai kaskito mobali na yo simplice te mwananga vitale mashiro kifaya oh ngana lela mani pasabo ngama ngana lela malere Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo mais logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pona mama. A célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant zo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de jour bien. Be hémorroïdes banini tout ça. Bilialia, vanda musala banini et réparer au système ya break et réparer au pe fonctionnement ya break de break donc et son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bobenga pena alendele na numéro na e pour bobenga pour bozo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima o melango. Ça des jours atabati le loco. Moi cuire mon corps c'est bon. Oyope anti-poison. Donc ce ko ata izana kati et longolango. Alendele mikolo som. Nabité mindele yango ba pese biloko ba udia. Po biloko yango bendeza ya solo mikolo bachaka poison à toi famille te à tous problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poison oyope anti-poison. Donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango. Nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na nga na ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse.